Dans le monde est dans la paix. Doaza mutu moko soki to yambiye mai oya ye nango afilika mobimba ekobika. Siko biso na Congo tozali kaka batu ya tembe to comprendre biso makambo te ka koloba kaka lelo ba roi du feu babi miebele. Kuna roi du feu ya lobi boza la calme. Misala nde mutu ekokata makambo. Tozokende. Libération ya Congo na minute tolinga te. Libération ya Congo ekozala total elonga ezali. Matondo mingi kokone mbumba vala libération ya Congo ekozala total récite ezali ndenge tozoloba ba téléspectateurs na biso baza olanda biso très bien to meka lisusu ko rappeler o muke parce que motuna na biso ou répondre yango vraiment bien te ndenge tolobaki tozapela posa ya koyeba position ya ntinu tozalana azana Kinshasa azana Nkamba ou bien azongi na Belgique et sika oya kosalaka ingeta na minute boyentino azali déjà na Belgique pour être akangabisaka akene susu na conférence ezali na Corée parce que ba bengisie parce que ba moni que no moto azali na sinde ya paix kati na ye la paix dans le monde dans la paix oyo tata na biso mangongela bandi ko loba toujours donc bana tata kimbango bazali na signe wana yo signe raso de mona ni boye bakete makambo elinge banda na Corée ba bengisie azoki na sommet wana tango azoki na sommet na silisi sommet ayeka na Belgique azui bisaka na yembala moko na Congo wo nde esika mambuke na banda bomoni oyo bino lobaka wana mboka ya Congo bato ba roi babimi ebele boye mais siko bokomona les vrais rois soki azali nani do ba biloko ya pama ya mike wana alors photo tika yango oyo nzambe aponi oyo nzambe a oindre il faut que respecter ye soki tolandi ete parce que kuna déjà na Niger esika ba grand news ya Afrika bazalaka bango news babetaki maboko ba bible toyo tolanda ye ebongo biso na mboka ya Congo ezali mboka ya valeur ezali mboka ya bonzambe Congo inalibaki bien elingelo bakaka nzambe alors nzambe a oindre à partir ya ba chef coutumier à travers ba chef coutumier a oindre muto babengi ntinu tuzolana sakibanza ngiangalele ntinu tuzolana sakibanza ngiangalele na sepeli ndenge tolobi ntinu tuzolana sakibanza ngiangalele voilà kikongo ezalaka mwa pasi ezali kombo oyo tata kimbango yemo ko apesaki omeka ko comprendre biso to aba tuto uti kote ya mai mais makambo ya tata Simo Kimbangu ezali ya biso ingeta elembo ya tata Simo Kimbangu soki ozali na yango ezala okenda Amerique ezala obotama wapi etango soki ekoki ye moko akokanga yo kati obanda kosakola yango sanke mutu apusa yo sanke mutu alobela yo koko uti koloba makambo ya Niger uti kolobela mambo ya Niger olobi lisusu makambo ya Corée ba voyage oyo ntino aza kosala oyo asalaki na Niger oyo azokende na Corée nyonso wana ezali ba voyage neti kaka ba voyage oyo président de la République azosala ou bien ezali ba voyage moko boye inspiré ou bien président de la République mutu aza kotinda ye ou bien ba chef coutumier bato aza kotinda ye tata Kimbangu ayebisa ye bien nyonso tu oyo kosala fo ezala na injonction nanga pe nyonso kosala rapport kuna pa ya koko nanga na Nkamba et aza ko respecter oyo nyonso tu eza ko ya parce que que monde eza na makambo ebele tata Kimbangu soki ya passion principe il faut que respecter yango et nyonso tu eza ko sala ba voyage nyonso ezali ko sala ezali na ordre ya yeme les grands esprits Congo tata Kimbangu nyonso tu ezali ka ba voyage moko pour la paix de l'Afrique. Merci mingi nyonso wana ezali ba voyage moko pour la paix ya mboka na biso continent na biso Afrika to sote mbala moko to zongi sikoyo na motuna na biso ya misato rencontre ya ba chef coutumier na tata Kimbangu Kiangani le chef spirituel de l'église kimbangiste oyo salemaki na mboka ya Kinshasa soki tobosani date rencontre wana pona yo
omonelaki yango ndenge nini pamba te soki tolandi bien ba chef coutumier babimisaki maloba moko ya makasi epai ya Sa Majesté oyo babengaka ye Fumu Difima babimisaki ba maloba moko ya makasi oyo balobaki ke bakoyokela lisusu mutu te. Voilà. Cette fois-ci baza kokende droit au but. Sur le 24 décembre oya kutia biso maboko oya kopesa biso maboko okokisa oya biso oyete ye akokisa oya ye ya 6 avril et na juillet donc ndokokisa elaka oyo ye abomba na libumu alingaka kobimisa te tolobi tokokotaka 21 te soki tofungoli kolombebi te. Centenaire eza kozela mokili eza kozela bamayele nyonso ya mokili esesili ata bazokosana esesili. 16 avril 2020 tozotelema juillet 2020 Colombie bongo totala kende molai te po baloba mosusu bakangia kasi tosukeli na esika ya le 24 avril to 24 décembre etikali mikolo boyo bosomi male na bato tosengi na bakimbangiste nyonso meme oyo boza na mikili mosusu boza koyoka bokita eza mokolo na biso ya bankumu mpo na ye tosilana tosi topesaka mbunda topesaka nkoi le 24 décembre eza moto ya kofungola moto ya 6 avril esi sofungola nzela biso nyonso Colombie bobongama bosi boyoki boza na badate misatu bozanga te le 24 décembre 2019 le 6 avril 2020 et le 2 juillet 2020 soki tosilisi wana nde tokotala centenaire ya 21 nyonso ya bombaki akoka susu kobomba yango te po biso ye alobaki biso liboso ye na nsima biso mpe tolobi juillet tokolekisa lisusu ntango te tokoma tosilisa ye akokisa oyo ya ye ilaka oyo ya 6 avril 21 ekitaka na mokili o eli mpona yo etake mutu oyo akolandaka pe makambo ya mboka na biso parce que soki otali mboka na biso bato nyonso baza na posa ya libération même ba africain même ba pays mususu bazozela Afrique ezala libéré alors soki otali
ba pays na biso ba parti politique ba nini mutu nyonso azako prétendre ye a libérer mboka na biso. Ba chef coutumier cette fois-ci pe ba telemi ba lobi il faut ba kende ti droit au but pour na yo maloba ba chef coutumier omona ki ya ndengeni. Donc ingeta ba chef coutumier ndenge osuli ko mona depuis kaka ba ouendra que dans les grands esprits ntino Congo, donc ba comprendre que non bazali ba fautif parce que ba chef coutumier no mona kawana bango ndem ba kotsaki mabe na mboka ya Congo. Laurent mabe ekotaki pa na bango et ekobima pe kaka epai na bango pe bolamu ekoya pe kaka à travers bango. Ya wana bazo se sentir fautif parce que ba kende ki pa ba politicien bazo expliquer bango mais ba politicien ngo bandeko balala na bango pongi bango balinga ba mettre na bango occidental. De ce sont des problèmes c'est que ça. Alors cette fois-ci na 2011 bazalaki na ba politicien bazalaki pe na tata kangani et ba pesa ki tata kangani mbunda ketango ekoki yo fo sala makambo o libérer makambo parce que yo ndo tozali mokonzi sala quelque chose beta mbunda oyo mpote ela musa makambo ela ki pongi depuis 2011 elembo likolo ebimaki nakasi biso maso biso baso tolandaki makambo wana et depuis 2011 et 2019 bazeli ba politicien oyo ba sala quelque chose likambo esala mete ya mona moni ba yaki susu bazongela ki susu tata na biso kyangani to pesa ki mbunda obeta kasi mbunda ngo boni ya mona ba yaki na décision et en tout cas cette fois-ci fo mbunda wana e beta pote bako yokela susu motote parce que mboka na ya Congo trop c'est trop ndongo yo mosoki mona ba paya bazali kokota bazali ko boma mboka ezali kotambola bien te ba délestage partout mai moyen ezali te mboka ezali kotonda na mai bato bazali kokufa donc nous surtout les politiciens ne leur disent absolument rien. Mon ba politicien na biso bazali ba insensé yamona bisaki yo bazali déjà expiré yamona ba chef coutumier balingi bazongisa mboka esika yango ezalaki du 1491 oyo tolobelaki donc soki mboka ezongi na 1491 te soki mboka ezongi na 1921 te libungu tulu na libungu tulu yango bango balingi suko za la responsable ya makambo na te yango balobaki pa ya tata kangani biso qu'il pleuve qu'il neige il faut tozonga esika tobungisa makambo na biso kuna na mbanza Congo esika to uta esika peto tika mayele na biso kuna nde esengeli tozonga mpwete biso to se décharger yango mona kite bazali vraiment très fâché mpwete basala pena makambo esengeli pote mboka ezala libéré une fois pour toutes. Matondo mingi tolandio na boke binyoso je crois que ba téléspectateurs pe ba internautes na biso baza rolanda biso na boke binyoso ensemble na biso elongo soki tolobi to meka ko comprendre donc ba passe ba difficulté oyo biso na Congo tozali na yango e bandaki epa ya ba chef coutumier mais ba chef coutumier ba to bebisa alors ko bebisa oyo bango ba bebisa ki ba ye ko rendre compte que il faut basala nyonso va se décharger voilà. Alors ba reconnaître mabe na bango nde bazali ko luka ndenge nini ba ko ya et pas ya tata kiangani o yazali ko kamba pe milimo poete a zongisa bango na esika wana poete esika oyo ba bebiselaki ba bongisa pe kaka esika wana yango ba yaki na nkamba pona koluka donc moi je crois que ezali processus moko ya mukete. Oui, mais makamone surtout ezali jana nzela. Secret ya kolumbimbe. Kasi ba pesa ngopa ya les grands tino. Ntino ngona ni kaka moto wana tozoko yebisa bino les oins de Dieu, l'homme de la colombe. Kaka yona nzambe alakisa ki secret nyo surtout ya kolumbimbe. C'est la seule personne au balakisa secret ya kolumbimbe. Ye wana. Ya moto bayete mabe sike kotaki kaka moto ala kosaki mabe yepe kaka moto akobimisa mabe yango donc nzinga nkufu yene mto zalaki roi à l'époque yene mto akotsaka mabe lokola zalaki ntino lokola zalaki chef coutumier alors ba chef coutumier yango so komunete basa ko se sentir bazali ba responsable mabe akotaki na mboka ya Congo d'où faut pe kaka bango basala quelque chose et tant basala quelque chose ba reconnaître mabe na bango esika wana nde moto molimo ko ya apamboli
d'où yango somona kete tata kangani azawana pour le coordonner makamoni soto wana matondo mingi balandi ya les analyses spirituelles o européen maka toujours na ngai wabino Guy Laurent Lobela analyste spirituel tozo kende ko citer na ba mituna na biso na ndeko na biso koko Nembumba Vala totika na mituna ya suka. Je crois que bozali kolanda biso très attentivement et sika oyo bomoni koko so ezali swati mituna na biso e sengela kite bokomela biso tozali se bobele batu tokoyeba kobongisa et sika pe bomoni ete ndeko na biso koko Nembumba Vala amanyoli yango na ndenge moko ya bien te soki ba conseil ezali bokomela biso botindela biso ba injection botindela biso ba conseil na bino ba commentaire na bino po ete toluka ndenge nini tokoki kobongisa ba misala oyo tozali kosala ya les analyses spirituelles tozali kokende koko malembe engeta outi kolobela makambo ya ba chef coutumier olobi bango batu babebisaki nde bango wana pe bazali na processus ya koluka ndenge nini bakoki kobongisa lisusu mais est-ce que makambo yango boza kosala yango est-ce que ba politicien ba bakamba kamboka na biso ba politicien ba batambwisaka une grande partie ya population na biso ba pasteur oyo batambwisaka une grande partie ya ba population na biso est-ce que makambo oyo bino boza koloba makambo oyo bino boza kosala est-ce que bazali associé ou bien bazali informé ou bien batuna batu baza kosala ka makambo na ndenge na bango libération yango mutuna mutu amema yango pe kaka na ndenge na donc ingeta na kasisi na biso ko makambo ya politicien moni soto landi kaka ba politicien donc biso tokobika kana biso lisusu te kati na mokilio parce que ba politicien baza déjà na cerveau oyo ya mundele cerveau moko occidental to kobenga kayango donc bango bazali kaka ba injonction banana ka ba injonction ya banoko na bango yango moni zopesa même kanda pa ya ba chef coutumier mais lokola si ba Alexia bango liboso baza obligé pour basala makambo surtout il faut ko informer bango malgré ba science ba kota ya mabe malgré kimayelo ya mundele cerveau mundele il faut ko informer bango on peut bango baza ko gérer partie physique donc ba informara toujours parce que wana ezali même loi ezame pas tata kimbangu malgré qui bonzambe na ye pota banda akene même bosenga permission hein et pas ya bato mokilo c'est comme ça makamoko itambula kandengona bango pe baza obligé basenga permission et pas ya l'état mpoete l'état pe afongona nzela te bakende kuna basala makambo esenge basala parce que il faut kaka basala yango et soki ba pesi nzela te entouré européen mbwa koboya mikolo za ko sala manamboka ya Congo ndenge mai ezali kotonda et ko se multiplier fois 9 matondo mingi ndenge mai ezali kotonda na mboka ya Congo et ko se multiplier par 9 mikolo eleki olobaki eloko moko ba politicien na biso baza déjà expiré meka ko expliquer na ndenge avant to lekana mutuna na biso ya suka tout ce qui bino était tango ba politicien basé 2019 ba prophétie essayer le baka déjà que tant ya ba politicien wana essayer koki parce que ça y a qui makambo ya première indépendance au tata kimbango lobelaki première indépendance ba premier gouvernant donc d'abord politicien wana ba ko travailler pour na bien ya mindele d'autant na bango ba pesa ke bango tina 2019 ya ngo soko mona ete baza ko tepa bazo ko consulter parce que tant na bango si là qui déjà donc ba ko kosala eloko moko te parce que bango basala makaka mpote ba servir mindele alors soki ti leto chabo ngaka elikia to ko ya kozala desi matondo mingi koko Nembumba Vala tozali ko évoluer cher internaute bolimbisa biso ndenge tozali ko meka ko katakata ba mituna na biso to biyano na biso côté ya suka parce que ngonga na biso ezali se bobele ngonga totikali na deux questions oyo il faut to se rattraper nango avant être to kabana koko Nembumba Vala yango bomoni toza okende mwa noki koko mutuna na biso ya suka avant to koma mutuna na biso ya suka ba chef coutumier ba uti lisusu kozala na mboka ya Nkamba ba lobeli makambo ya Kulumbimbi yo pe uti kolobela makambo ya Kulumbimbi awa est-ce que Kulumbimbi yango ezali nini et puis est-ce que boza sur programme wana ya Kulumbimbi ba konza mboka ba kopesa bino nzela ba konza mboka baza obligé ya kopesa nzela parce que za likambo pona bonheur ya Afrika mobimba. Alors ba politicien moko tembo ya mboka ya Congo ba yeko to ya Angola ba ko kangazela pona o etali bonheur ya Afrika mo parce que ba lobete si le Congo est malade c'est toute l'Afrique qui est malade. Ya mo mona kitango ntino akena sommet wana ya ba africain
bango surtout babetaki maboko. C'est-à-dire Congo eza ko promettre parce que zali mboka ya Nzambe, za elaka ya Nzambe. Nyonso tu ekangama na mboka ya Congo. Soki Congo efungwami, c'est-à-dire moyindo nyonso tu partout dans le monde akofungwama. Moyindo si de loso komoni ata oké na Inde. Oyo kaza na poso moyindo komoni kaza ka très pauvre, très malheureux. Moyindo partout ya zali. Ata ça na Inde, ata so komoni kaka boyo zali oyo aza malheureux. Mondela considéra ka été. Parce que poso oyo eza no poso ya Nzambe, eza poso moko béni. Mais banda kaka to bebisa et kuma poso moko médiocre. Alors ba kondi ya Congo baza obligé balanda likambo wana ya bonzambe parce que ça likambo bonzambe ya moto lobaki na ebandelete les problèmes à Congo c'est les problèmes moko spirituels parce que moko il faut fungwa même ba moko pe ba politique ba comprendre mais pourquoi toujours meka ko sala na ba effort na biso nyonso mais ko simbate ya moto ça kote ba zonga nano kuna na nkamba ba yebaka histoire parce que so yebi histoire te ozali médiocre ndenge ba kobenga ba médiocre donc na minute oyo boye makambo ya kulumbimbi c'est une obligation parce que nde esika to bungaka vutuka fana mpambu ufidi la zonga esiko bongelaka poto omona nzela oyo okolanda poto ozwa mapamboli na yo parce que mboka ya Congo ezali na ba richesse moko incommensurable ezali na bonzambe ezali na nyonso tozangi eloko te makama ko defaka bambongo ya bato ekozala lisusu te yango na rôle ya BBMK BBMK eyeko defa susu bambongo na Europe te nini te biso moko to misalela ndenge bakimbangise bako misalela ka bango moko wana ngana ko betela bino bravo matondo mingi bravo epa bakimbangise oyo papa Jange na lobaki auto prise en charge ingeta il faut to sala biso moko to se prendre en charge to tonga kana ba force na biso moko na maboko na biso moko na ba moyen na biso moko et to salaka na ba bien na biso moko. Yango moni soki église Kimbangisi tongama papa Simon Kimbangu na 1921 batuni ye balobi yo zali na posa ya kotonga lingomba est-ce que ozali na mbongo papa Simon Kimbangu alobaki mbongo na ngai ezali batu oyo bomona batu oyo balandi ngai batu oyo bakolanda ngai bango wana nde bazali mbongo na ngai ona kotongela lingomba. Yango bomoni papa Jangenda fingamaki mingi Jangenda muyibi me mbongo oyo papa Jangenda bandaki kozwa ezalaki mbongo bandaki kotia na poche na ete ezalaki mbongo oyo bandaki kopesa famille na ete kasi ezalaki mbongo oyo babandaki kotonga lingomba. Yango papa Simon Kimbangu kianganya za koloba bambongo na bino ya pasi oyo bozali kosalela baye bazali koteka banguba baye bazali koteka makala baye bazali koteka mafuta baye bazali koteka mungwa baye bazali koteka bapondu baye bazali komona pasi bambongo na bino ya pasi oyo bozali kosalela ba misala yango nazali na yango posa to tonga nkamba parce que bilaka to makambo mingi ekangami na esika wana yango bomonaka batu oyo nyonso bakendaka nkamba o millionnaire ake nkamba soki apesi mbongo na lingomba mbongo wana totongelaka yango te esalaka makambo mosusu bapesaka yango babola baliera bapesaka yango babola me mbongo oyo etongaka nkamba ezali mbongo ya bakimbangiste ezali mbongo ya biso oyo tomonelaka pasi ezali principe na kati na lingomba na biso tokotonga na mutoki na biso po ete Nzambe apambola biso. Tout ça là qui kaka moi parenthèse par rapport ya likambo oyo olobi ya auto prise en charge il faut to tongara biso moko il faut to misalela ke to kendaka kosenga kasenga katango nyoso na libanda oyo tata Kimbangu yemoko akitsaki pa yantimu tozola na to soto prendre en charge matondo fulu olobi mutuna na biso ya suka ezali boye parce que uti oloba eloko moko soki ba politicien na biso ba comprendre te ba sali pe retour à l'authenticité te soki ba zongi pe na nkamba te eloko moko eko sale mezali te mais président de la république wana ezali motuna na biso ya suka po te donc clôturer émission na biso ya mokoma lelo parce que ngezali se bobele ngonga président de la république na sima ya ba chef coutumier koloba sinote maloba ya ba chef coutumier ezalaki ya makasi et puis ezalaki avec précision
et na sima nango tomoni son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo atie makolo na ye na nkamba. Pona yo omoni yango ndenge nini? Omoni na kopesa kaka exemple moko. Omoni ba arabe ba respectaka religion na bango parce que ezali bobango, ezali culture na bango. Do ba respectaka ngo makasi. D'autant yo ke na terre sainte. Ato yebi histoire ya mboka te, tout na ba conseiller na yo. Parce que elembo yo nga na mona ikaka ya liboso. Ya liboso kaka ona moni ke no président so Félix ayebine penza makambo pena ya nkamba te, ayebine pena bobiso te parce que tango ya ke kuna na ba sapato. Na kati ya terre sainte, na ba sapato. Kaka batu wana basekaka tata Tshisekedi na conférence, tata na biso diangenda na conférence. Eza ba chrétien wana bato ba science et bato ba religion étrangère. Ba seki tata diangenda parce que tata diangenda lobaki ete atindaki mutu a représenter kuna na kata conférence. Que ceux qui te reconnaître tata kimbangu te mboka ko marcher te. Ba olola moyibia tout ça. Mais kaka tata diangenda oyo aketi kuna na nino na Israël parce que ba chrétien ba comme ça Israël mingi au terre des prophètes, au terre de qui, à terre de qui mbule banako nokate mbule banako nokate ndenge baloba kuna 3 ans et 6 mois mbule nokate mais ba prophète wana bango akumisa kana au terre des prophètes pour nini banokisa mbula te au mire de lamentation za la kuna pour nini basenga na mire de lamentation te mbula enoka mais ti ba bengisaka mwana ya les grands esprits Congo tata kimbango est-ce que ba bengisa est-ce que ba pasteur na biso ba yebi ke papa diangenda no kisambula na Israël ba pasteur wana tozana pasteur te na Congo si na yebisa yo déjà biblo kwa ba pasteur na ba politicien ba jouer même rôle ba ça déjà expiré parce que ba yebi makambo na te moni soki tata diangenda na yebisa yo awa soki azali ka lokola ba pasteur ba groupe de réveil wana biso ba mususu ba kimbangologue ndoto mela susu maite tata diangenda humblement ba ndeko ba bengisi invitation spéciale que ozali mwana prophète yaka taba moni trop jeune balobi toningi ba ventirete est-ce qu'il y a solo penda ozali mwana prophète so ozali mwana prophète biso ambuli soko noka te ça là quelque chose yebisa père na yo mais pourquoi pas baloba que non yebisa Jésus yebisa ba prophète ba Eli bango nyoso twana Eli no kisambula 3 ans na 6 mois kasi fallait ba benga ki te ponani mais balobi no ba reconnaître non il y a un grand des grands na kati na univers na biso il y a un grand un seulement. C'est tata kimbangu c'est tout. Tangu kaka tata na ngena chaki makolo na Israël mbule banako nokate tangu kaka la liboye présence kaka tata na ngenda mbula mbala moko. Nani za mukolo? Nani mukolo mokili oyo? Na matoto mingi nani bonzambe zali wapi? Nani mukolo mokili? Histoire wana batu mingi bayebaka yango te ezali histoire oyo même biso na kati na lingomba toyebi yango parce que tofandi na tata diangenda tolie na tata diangenda mais nyonso tata diangenda bandaki kosala biso to bandaki komona yango to bandaki koyoka yango papa diangenda anokisa mbula na Israël makambo koko ne mumba vala za koloba ezali na nzela koko tozongi lisusu na sima avant to clôturer outi koloba eloko moko président de la République et son excellence Félix Tshisekedi sali coup de chapeau parce que au tema kolona yo na mboka ya nkamba mais moi critique ezali oyo bat baza kolobela ngo na ba réseaux sociaux à l'attaque sapato mais ce qui totali bien eloko wana yo oki komona yango ndenge nini mutu oyo ta mosusu toza koloba ke non azali étranger mais aza komona valeur ya makambo ezali na kati na mboka na biso mais biso moko batu oyo tozali vraiment que non ba vrai congolais soit disant toza ba vrai congolais mais ba histoire ya mboka na biso toyebi yango te mais batu oyo baza kopesa histoire wana valeur tozo respecter bango te toza ko respecter pe histoire wana te pona yo oki komona yango ndeni yango naza kotalisa yo awa ezali pe na kotalisa ka de temps en temps biso tango tokolobaka tochaka mai na monoko te tozali génération ya tata kimbangu tozali bakimbango loko tolobaka makambo tout au clair po batu ba yoka batu ba comprendre pe basalela oboyi ko salela yeba te ko so fimbo ya kekele parce que fimbo ya kekele za koya na batu ya ndengwana parce que tozali na président oyo bino bolobi tazali congolais pire et pire congolais
Mais histoire ya mboka na biso ya Congo, c'est comme si azape na maîtrise ya ngote. Mais tant que tu as le discours, na ya salaki na katanka bo santé pendant que non, azo maîtriser pensa culture na yete. Donc culture na ye pensa ça ko maîtriser ko pendant mingte parce que avant de mingi na Europe et tous. Mais to fani na Europe, mais yeba culture ya mboka na yo. Et yeba yango parce que so ko yeba yango te, mais ça ma mingi. Na landi discours, bon na ba conseiller pe basa tout autour na ye, il faut pas tali saki ba makambo wana. Et ça makambo ya biso moko, okoki ko bo yango te, okoki ko kima yango te. Biso to za mindele te. To za ba jante, to za ba Paul te. Mais to za ba mulumba, ndenge do mulumba. Tshisekedi. Wala za ba kombo na biso. Ba vala. Ba lobela. Voilà, ba kombo na biso ya mwana. Alors eza culture na biso, il faut to yeba makambo ya culture na biso. Ya nous te kotombola ka bato. So moni ba rable lo, ba sa ko respecter ba principe na bango, nzambe ba rosaleni. Akotombola bango. Mais soki biso moko to za ko bafouer makambo ya biso moko. OK, on y atina ba sapato na yo. Est-ce que vous en pambola? Matondo mingi okozwa mapamboli te esika esantu banyantaka yango toujours makolongulu mingi bamikitisaka tangu bakomaka esika wana banyataka yango makolongulu. Constant na biso président de la République et son excellence Félix Tshisekedi akoti mozole te, akoti na mai ya nkamba te pona yo umoni yango pe ndenge nini parce que toyebi ete na mozole esika nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali batu mingi baleka basala ba témoignage nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali vivant, nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali intact, nzoto ya papa Simon Kimbangu epolate ba intervention wana batu ebele basala yango na ba chaîne ya l'état oyo bakonzi na biso pe basalaka, mais pas curiosité ya koloba état ke mokonzi ya mboka natala nano histoire wana soki eza ya solo po etenga pe nakenda kopesa sango akoti mozolo te akoti ma ya nkamba te pona yo voyage wana umoni yango ndenge ni fomo na monaka photo ya Félix tango akendaka na mire de lamentation alati pe lokola barabin wana achena na ikoti asa kosambla na mire de lamentation na monaka photo wana mais siko tango aye pa na ye akoketa ko respecta ta signe mon côté de elaxik te solo aza mundele ndombe na suki kaka wana matondo mingi ndenge tokolobaka to suki awana koko nembumba vala liloba na yo ya suka epa ya ba internaute na biso ba téléspectateur ba ba kolanda ka biso avant to kabwana na yo do liloba ya suka na sako bageta solo Mfumu Kimbangu yala ka yala Mfumu Kimbangu yala ka yala Mfumu Kimbangu yala ka yala yala ka yala yala ka yala munza ya mvimba. Mboka oyo ya Kongo pe ya Afilika ezali na mukolo na yango. Mboka oyo ya Kongo na Afilika ezalaka mboka ya Yesu te, ezalaka mboka ya Muhammad te, ezalaka mboka ya Buddha te. Me mboka oyo ya Afilika ezali mboka ya Tata Kimbangu. Do soki yo lingi oza mapamboli respecter principe na yo, culture na yo, yango nde kosala yeta solo toza mapamboli biso banso to bana kolonga. Alors makambo yo ba chef coutumier bazali kosala ya kulumbimbi, basala yango na motema moko me ba reconnaître ete secret ya kulumbimbi ezaka na mutu moko ezapa ya ntinu tuzolana do oba kene kosala kuna ezali yenge mingi me ba chantinu tuzolana liboso parce que yende mutayebi ba secret wana yende mutakotelisa bango makamoni sotona parce que Tata Kimbangu azali na ye bisika biso azali kokende et libération ya mboka ya Congo ezali na maboko na ye yango tolbaki te nzela mususu ezali te nzela ezali kaka moko ya nkamba yango mbe Tata tozolana bayebisaka ye nyonso oyo kosala nyonso oyo kosala direction wapi nkamba epa ya nani epa ya ye il faut ayeba alors nzela mususu ezali te moyindo nyonso toyebaka te nkamba nde esika na yo tango yo ke na nkamba respecter ba principe na yo ato fala na mairie ko vendre 20 à 50 ans mais tango yo na nkamba respecter ba principe ya nkamba ezali na bilembo ezali terre ya bakoko na biso nyonso yo bakufa bazalaka kuna d'autant yo so okende kuna baza komona yo alors respecter kota na rite wana ya bonkoko na biso mputo ozo mapamboli pote bisika nyonso okende nzela na yo za la polele matondo mingi koko nembumba vala je crois que ngonga kozala kangonga na ba écran na biso na ba itandoike to komi presque na suka ndenge tolobaki tokutani na bino mbala ya sima ba émission na biso ya ba analyse spirituelle
tokosala yango parce que mingi bazobenga biso bazoloba ndenge nini ba analyse spirituelle ezali très important biso ba etoliaka bilia wana mikolo na mikolo esepelisaka biso e batu soki ba découvrir ba analyse oyo mingi bakwanda kolanda yango parce que chef coutumier soki alobi et président de la république soki alobi mingi bazalaka na compréhension te mingi bazalaka na bwanya to sagesse ya komanyola likambo wana d'une manière spirituelle te alors banzela to ba analyse spirituelle ezali voix oyo permetaka biso to sala ba analyse ya maloba ya baye bazali kotambisa biso maloba ya baye bazali na pouvoir spirituel ya mboka na biso pe baye bazali kokamba biso nyonso wana ezali po ete tozala na bwanya na mayele oyo ekokonscientiser biso tokomi presque na suka émission oyo bolanda yango toujours na Africa 21 TV na YouTube nde esika nini boko savourer ba émission oyo tozali kosalela kabino tango nyonso koko ne mbumba vala soki mbote ya suka ezali oyo koki kopesa epai ya baye yo yebi avant totoka bolanda yo topesi malobe epai na yo donc ingeta topesi kaka mbote na bana ya Congo e baye baita solo libération ezali koya bazala prêt basere kaka sentir parce que makambo ezali koya ekozala somo mingi alors bazala pena na kibonzambe ya solo ozalaka na mabe obomba bwaka yango osalaka bato mabe tika parce que mboka wana ya Congo ezali mboka ya nzambe nzambe ye moko alinga so complètement possession ya mabele na ye atango nzambe azu complètement possession ya mabele na ye bino bato mabe bokosuka wapi donc bozala prêt mapambo ezali koya botika mabe mpote biso banso to bana kobika lipambo ya nzambe merci mingi tokutani na bino mbala ya sima mbote na baye nyonso bazwi tango akolanda biso mbote pe na baye nyonso bakopesaka biso ba commentaire tokutani na bino mbala ya sima matondo mingi Africa tolobi bien Africa 21 TV de esika nini totiaka ba émission na biso ya l'équimbongisme à marche pe ba émission oyo tosalaka ya les analyses spirituelles tokomeka komanyola moke na tina ya mituna Africa 21 un nouveau monde.